Yasolo bandeko balandi radio télévision kimbangiste bana papa Simon Kimbangu kiangani mbote na bino banso besika bozwami. Ekomeli biso susu tangu po ete boko kolanda biso na kati na émission oyo bino boko lingaka mingi émission Masolo. Émission Masolo ezali émission ekoloba kobele masolo ya monena papa Simon Kimbangu pe lingomba na ye. Yasolo wabino ndeko papa Lambert Makwemimo pe na lisungi ya papa Paul Prof Malonga yende na mokola lelo asimbeli biso na sima poete ya kwa kobongisela bino bililingi oyo bokotala biso na wakati na bandaku na bino pona kolanda masolo nini oyo tobongisi na mokola lelo. Ya solo bana papa Simon Kimbangu kiangani masolo na biso na pokwa lelo ezali masolo poete tokwa kwa kolobela lika papa Simon Kimbangu to uti koyoka na kati na mokili mobimba to fetaki fete monene ya papa Simon Kimbangu pe mbotama papa Simon Kimbangu kiangani to yebiaki kufa pe mbotama ya papa Simon Kimbangu kiangani kasi na mokola lelo na mokili mobimba ezali kolobela likamba papa Simon Kimbangu yango wana biso pe to monaki ke na 131e anniversaire ya mbotama papa Simon Kimbangu oya botamaki le 12 septembre 1887 pe 67e anniversaire ya kufa na ye ya bozongi na kiti na ye na nkembo kuna place ya utaki nde tomonaki biso bandeko na bino malamu to solola masolo ya monena papa Simon Kimbangu po ete na mokola lelo mokili mobimba bakomi kolobela likambo ya papa Simon Kimbangu. Masolo na biso ezali mokola lelo po ete tokundola monene pe ya papa Simon Kimbangu matei nini ba papa na biso bango misatu oyo bateyaki biso na tina papa Simon Kimbangu pe kozongela mai oyo papa Simon Kimbangu kiangani azali kolobela biso na mokola lelo. Yango wana na mokola lelo tozongeli lisusu papa révérend Matondo Biyei oyo tozali na mokola lelo po ete tokoka kosolola masolo oyo ya bokundoli monene ya papa Simon Kimbangu. Toko telemate mbala moko toko kenela papa révérend mbote no papa révérend mbote mingi papa Lambert. Merci papa révérend toko ikomona ke to utuko yamba yosu na mokola lelo po ete tozali na kati na molulu monene kolobela lika papa Simon Kimbangu tomonaki toko kobengisa yo ba révérend bazale belé ba révérend ba nganga zambe bazale belé ba ko kolobela yango kasi tomonaki ke pona ko bandango to bengisa yo to lobela monena papa Simon Kimbangu pona yo santé zana ndengeni na bato banda émission na biso nono santé zali malamu na ngoya na yimo tata molimo santo. Merci papa révérend na kanisa ko se présenter pe bande ko bazali kolanda biso et vous ala kesengo mingi yo moko omila kisa sima na ngonde na ko pesa yo mituna na makambo yo to bongisi na mokola lelo. Papa révérend totike le malo. Révérend pasteur Joseph Matondo Biyei, pasteur au sein de l'église kimbangiste, ce point. Merci papa révérend. Merci papa révérend na kanisa papa révérend to pesi sous merci. Pe bande ko bazali na sima bazongisi pe merci na ndenge tango nusu to bengisa yo okozonga ka po ete to ko solola monena papa Simon Kimbangu. Mais papa révérend na kanisa masolo na biso ya liboso to lobi to koloba masola papa Simon Kimbangu kasi l'actualité oblige na makambo yo zali koleka mikolo yo to monaki olandaki pete na to yebite me mikolo yo nyonso to moni lobi awa na kati na réseaux sociaux to landaki conversation ya bande kona biso bana papa Simon Kimbangu ya paroisse ya na biso ya Montreuil to yebi ke biso nyonso to bundaki biso nyonso to tsaki mabolongo na se biso nyonso to zaki ko lela ko mi pesa po ete paroisse na biso ya Montreuil ezala reconi ndenge na kolobaka coup de chapeau na ba kambi nyonso ya paroisse à Montreuil na makambo monene oyo bango basaleli biso po ete maloba papa kisolokele alobaki ke soki boyokani te bokozala bino nyonso bokosambela na ba metro
tomonaki bandeko na biso kuna na Montreuil kuna ndenge na kolobaka yango kezali paroisse moko intercontinentale tomoni bakongolais ya biso ya ngambu bazali bakongolais na biso ya Angola bazali bakongolais ya Kinshasa bazali bango esangisi bato eza esengo mingi e bazalaki na bolingo bazalaki bomoko po ete batombola likambo oyo balongola biso papa Kisolokele loboko na litama na likambo ya lobaki ke soki boyokani te bokosambela na ba metro e bango bayokanaki basali biso likambo monene esika tozali komona batie koma papa Simon Kimbangu kiangani na esika ya biso moko 24/24 7/7 tozali kuna mais ezali mawa mingi papa révérend na kanisa tolandaki na ba réseaux sociaux conversation ya bandeko na biso ba couple mibale bazali kolobela makambo na bango baza koloba mais likambo yetire balobeli banganga nzambe bacholi banganga nzambe et surtout basimbi sommet pour na kolobela conseiller direct ya chef spirituel et ba toucher sans même respect zalaki même te kobenga ye na kombo na ye biso balakisaki biso ba papa ba maman mais toko koloba te mais tomonaki na masolo na biso tosololaki pe na bango bandeko bayaki ko ba reconnaître faute na bango et basengaki ngai pardon kasi likambo wana tomonaki ke tolobela yango pamba te tozali bandeko ezali loko monene loko kitoko oyo bango basali malam bazala bomoko soki tozali bazali bomoko bako sepelisa papa Simon Kimbangu kiangani e makambo papa Simon Kimbangu kiangana zo linga ko sala kati na paroisse à Montreuil et ko salama soki bazala bomoko mais soki bakomi batiraillement ba division ezali malamu te yango na papa révérend ngana okene molai te pamba te ngai na lobby yango po ete biloko wana et se répéter lisusu te kasi yozali papa révérend nganga nzambe eloko nino ko côté ya biso na makambo ndenge wana oyo euti ko salama na pesi yo malo. Merci mingi papa Lambert. Personnellement nalandaki masolo wana par rapport à rapport oyo pesa ingai ndenge bandeko mosusu babenga ingai pona kopesa ngai rapport a likambo yango ezali mawa osili ko évoquer maloba ya papa Kulutu na tango kala ete soki totamboli kaka lolenge boye nous finirons par prier dans les métros. Bon na moya lelo tomoni ete bandeko na biso kuna na Montreuil basali effort bazali kosala effort pour doter l'église ya bisika na biso propre lingomba mobimba ezali ko encourager bango. Et je pense même que zali élément oyo esali que na mangwane moko tata molimo santo alongola bango na situation yo bazalaki liboso bango moko bayebi situation. Alors ce n'est pas le moment, ce n'est pas kimbangiste. Il y a qu'un tenter le diable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Papa Lambert, en 2004, j'étais en Kamba. C'était au mois de juin 2004. À la veille à Liwa, il y a papa Samuel de Akanoa. Samuel de Akanoa, il y a Zalaki Moko, Aba Oyo, Zalaki, Komemela papa Simon Kimbangu biloko, Tikuna na boloko na Lubumbashi. Moulim, par miracle, Kumikuna, sans voitran. Ezali tata, il y a. Papa Lutukebi. Exactement. Ou abouti papa. Papa Lutukebi Maurice. Koka papa Prince. Exactement. Voilà. Na liwa na ye, tango kufaki ngana kendeki tikuna na mboka, na Noki Nzundu, tokeneki na directeur à cabinet, na compagnie directeur à cabinet, tikuna Noki Nzundu. Pourquoi na kendeki kuna parce que tata wana, parce que tokolobela ngo na masolo ya Italie, monene ya papa Simon Kimbangu.
yende asalaki livre sur Papa Simon Kimbangu. Atiki m'a commis. Et c'est moi qui avais traduit son livre en français. Alors, on est allé à parenthèse. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Avant l'Iwanaye, Tata Mouli au centre, Papa Simon Kimbangu Ngani, a Kendeki na rencontré à des jeunes. Tant qu'on a marié des jeunes, ils ont quitté. Papa Kendeki na rencontré des jeunes, na tribune. Et puis tribune n'est pas une défilé ça, honneur et salamaka. Après n'a pas de zam. Papa Keikuna a écouté na ba jeune. Alors, atei ba jeune, na suka ba jeune ba ko maloba. Abi na papa, papa, parce que papa te yaki bango hein. Boya kanda kwa nzambe, butika mubulu, la jeunesse ezali tango ko sala tata nzambe. Boki maka misala lingomba te. Donc papa lobela ki bango mwa makambo mingi. Siko ba jeune tango ba kamata maloba. Balobi na papa, papa, surtout qui m'a biso koya na babeko, ba soirée, ba nini tout ça parce que makamuso les gars ils ont malamuté. Quoi par exemple? Autant que yaka na beko, bandoki, bamso finaka batu, des choses comme ça. Les jeunes avaient dit des choses comme ça devant papa. Et ngai na kendeki na nga pembeni. Obika pa moi tribune wana ya presse, ça pembeni la tribune, pembeni la. Lakini na vandi na nga wana. Là papa ni so na ba jeune. Alors, ba jeune tango basilisi papa lobina bango boy. Ba jeune oye. Est-ce que boyebi histoire ya Kimiala? Ba jeune balobi papa tebi histoire ngo. Ba jeune ba yebisi ndenge papa Simon Kimbangu no kana kanga bandoki, ba kengi na papa Kulutu ba kangi bandoki na to batani litongo wana le ayi uzo ba famille na bango akiko lakisa bango ndenge misala ya mabe ya batu na bango. Bref, Papa Simon Kimbangu Lobatala, makambo yo ya 1921, oyo koko asalaki, ekozonga sous-uté na modèle wana, ekozonga na modèle mususu, mais ekozala à l'échelle mondiale. Ezasuka kabisa Kimbangu c'était, ekozala à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que mutu na mutu akomona na misala na ye. Na makanisi na ye akomonana otali. Et il y a pas si longtemps encore, je crois que na 2013 ou 2014 tozali na kati ya Nkamba mari de jeune sikoyo. Qu'est-ce que papa va dire? Ba tata ba maman bazali ko tonga biso mingi, bazali ko tonga papa Zako, bazali ko tonga papa Mbenza, bazali ko papa mingi concernant Nkamba. Kasi boye baka et pas ibino bozala moko mibale groupe na bino forma ka wana tango solo laka ngai papa Simon Kimbangu ngai nazala ka na yoka kabino na kabino na landa kabino. Alors olobina makamba conversation, il y a deux couples bazali ko solo la makamba bazali ko solo la ezali ya malamu te, bazali ko s'attaquer na moko musali ya papa Simon Kimbangu que vous êtes en tant que journaliste. Et basuki si wana te ba keko toucher le sommet de l'église. Papa conseil direct. Vous savez, c'est vraiment c'est effarant. En 2007 2008 ba séminaire dans Nkamba. Tous allez tenir ba séminaire na Nkamba. Tangwana cabinet allait ko simba musala wana. Alors na kati ya séminaire mbuta mo awutaki na province a posé question sur la gestion financière de l'église. Et balinga ki ko abonder na sens abilo kwa ndengwana. Papa Lambert to kamataki autorité na biso et c'est moi qui ai pris la parole. J'ai expliqué à tous ces gens-là na lobby ba tata ba maman hein. Tous là ba hypocrite. Parce que pour moi, le sujet tabou est à la souté. Des gens comme ça qui touchent l'autorité, il y a sommet à Lingomba. C'est vrai que tu as été à Bango. Mais il y a Kabilo qui a ça là. D'abord, de mon point de vue, l'autorité paroissiale. L'autorité paroissiale, il y a paroisse à Montreuil. Ba jouer na sentiment té na makambo yo.
d'abord à commencer par eux-mêmes bazwa ba décision et singulier concernant batu ba bimisi makamano buzo bandengwa. Alors moi j'ai répondu na batu na plein séminaire en Kamba. Batata ba maman. Vous osez critiquer la hiérarchie de l'église. Pour makambo etali mbongo. Ndenge to vandia to za ba hypocrite. Combien te bakendeke na ndako ya papa zako? Papa conseil direct. Du matin au soir, tant surtout à l'amour qui n'a noté lupango et c'est tondi na bateau. J'ai vécu ça. Et j'en sais quelque chose. À nan kuta l'amour qui n'a été mais lupango et tondi bateau très matinalement. Soko tangi bango banda tongo ti ba comme na pourquoi plus d'une centaine de personnes. Madame sou na zo solo na ye alobelanga a soupirer na souffrance ni on solbe. Papa siabo batnu so moni bana bandi wana. Mingi baye pona likambo ya mulimu te ya nzambe te baye kosenga lisalisi na salisa bango balo ndenge biso batata bateya biso nakoko tika pe bango ndenge wana te bon tangu bakendeke kuna kosenga lisalisi ezala papa zako ezala papa mbenza bon tuna bango sikoyo bayibili papa zako asala papa po bono sengembo otal bon sikoyo qu'est-ce que une autorité d'une société doit faire d'abaka ndengwana? C'est pas dans la société. C'est normal que à Senga yango là où il a l'autorité à Bozula yango pour asalisa ndeko muso bazana pasi kokunda bibembe kokofutela bana ba classe kofutela batu bandako ba santé kokunda bib. Écoutez, il y a plein de choses tout le monde ndenge papa Simoki mangana nazo azali ko mona pasi na Kamba. Et papa Zako aussi fait pareil, papa Mbenza fait pareil, papa Rigen fait pareil. Tu vois? Biso a goûté na pote ça na pote sinon même conseil direct tout ça na maman il fait elle fait aussi pareil. Heureusement tout ça la sécurité tout ça na makamoso awa. Mais kuna loko les alte batu nyonso na bakendeke pa nani et pai ya mokonzi. Bon, tout ça na conjoncture de crise énorme aujourd'hui. Batuba comme si l'ingomba non seulement esika ya ressemble mais esika ya koluka une certaine paix sociale, aisance sociale. Et alors et l'ongobanité. Pour nanini, ceux qui nous ont précédés pour dire les choses vraies, bazo ki ba disposition te pour batia nzambe na biso na ba o union bazo ndingane à l'aise sur le plan financier. Et que ça sujet tabouté. Au contraire, il faut que la sengo que mokonzi nzambe tata molimo santo papa Simoki manki ngani azala na makoki nyonso esengeli na ye azala kana bosenga te kuna akele la kate tout ça la kana esengo te papa conseil direct bakele la kate. Ça doit être notre fierté, ça doit être notre fierté. Alors maintenant c'est là où nous sommes fondamentalement hypocrites. Tant où yo okweko kabela ye okweko kabela nzambe na motema na yo ozana likanisi. Est-ce que tozoka yé basali conversation wana basi bazwa appel personnel ya papa ou ba conseil direct biso to kel tinga biso bon bango bon corruption wana bango ba lobeli c'est une haute diffamation, c'est une grave diffamation. Ce qui les yo ozalaki mundimi kimbangiste te olobi bon je vais porter plainte. Maintenant qu'ils apportent les preuves de ce qu'ils ont avancé. Nega muki ba prison. Mais ça n'a monté. Aux hommes, ba prison. Alors est-ce qu'ils réfléchissent d'abord quand on diffame quelqu'un jusqu'à ce point-là? Otali Papa Lambert biso na potoko respect de l'autorité ezali sous-souté. Nangati na pesa kango na lisolo lors d'une émission ici. 2003 Pagaille, non, pas qu'est-ce que je dis. 1993 Pagaille écoute na français makambo viroflé salami tout ça. Bitumba wana eye makasi. Na lobaki na bandeko. Parce que qu'est-ce qui s'était passé? On avait contesté la signature de Papa Mfombanza. Concernant Mayunga. Écoutez, batata ba maman. J'ai dit na bambo na tangwana. Tout ça attention. To linga bango te.
papa Mfumambanza a signé tout ça nanou, hein, tout ça, le reste il verra ça après. Parce que à force de trop contester, il y aura une phrase dans la Bible, à force de trop contester, aucun ne contester même place où il y a contester. Ce qu'on met ça là contester qu'on finit qu'on tue là, aucun ne tue là même ne sika singala qu'on tue là té. Tu comme ici en tu vois, bana ya papa Simon qui mbango. Bazali ko oser ko tonga papa Simon qui mbango kianga. Bazali ko oser ko tonga papa maman conseil direct. Balukutaka ne aussi esili ko leka na mbula oyo. Biso no solanda ki refera ka tembo. Batiango c'était désormais oyo nyonso akoloba liloba mabe na tata mokonzi ya bule. Na ba papa pe ba maman conseil direct. Na ba maman na ndenge basala banda ko wana. Il faut que na itumbu. Et c'est logique. Parce que si on awa malgré démocratie on a zana mokila potoko, malgré démocratie en si tu prononces des paroles désobligeantes contre le président de la République, vous en avez un problème. Vous en avez un problème. Mais pourquoi Oyo Sikoto Bengi Nzambe, puisque on se permet de dire tout et n'importe quoi? Vous pensez que on peut corrompre Nzambe, on peut corrompre Nkamba. Donc, tout le monde a la corruption. Si les gens vont à leur nandenge na bango, siko na tourner face mususu, ba mususu azoluka poste, azoluka poste, na sia mutema na azoluka poste. Maintenant, aukina wana ndenge ni par des petits gestes comme ça pour se faire voir qu'il est bon. Ba ibite ki nzamba tanga makameza na mutema na biso. Dieu sonde les cœurs. Ah, oyo kabela ngai posa neza nini? Otali. Ko kabela muntu avec une de manière désintéressée ezali. Mais oyo basala ko de manière intéressée, donc azolu ka intérêt na kati puis bazali pe nzambe ayebaka. Bible lobi c'est Dieu qui sonde le cœur. Mais tangu yo ye na position wana nzambe akosala nini? Akopesa yo oyo oye koluka. Oye koluka likambo molimo te. Akopesa yo nomination yango, akopesa yo pe likambo oye koluka. Mais yebaka tango akopesa yo yango sanguya. Donc ça ne le remonte. Mais justement, sanguya. Et on s'étonne aujourd'hui que Papa Simon Kimangani nous dit constamment que ngai na nano nomate. Même biso niveau cabinet on se disait mais Isaac ça biso tango skobanga papa lobi na nomate. Alors que ba papier ba mikanda biso bato ko faire signer yango. Ninga tinda ki to sala boto ko peto si a signer. Mais quelque temps ko yokate monokia nomenetiko. Est-ce qu'il se contredit? Il ne se contredit pas. Maintenant, ce que les gens doivent comprendre, c'est ceci. Papa Lambert, on a cordon. Mais ce qu'on a la cordon, il y a Nzambe. Luka et Lokwana Nzamba, personne qui cordon, et ça yo. Hôtel. Na bolingo mi beko fe misala, et ça yo na solo. Mais ce qui cordon, qui pasteur tout nango, et ça na ngaka, papa tchaki loboko ici nango wana, et ça nango, natina mon côté. Bon, on ne se demande pas pourquoi tous en a quatre sacrements dans la lingomba. Ok? Tous en a baptême, tous en a mariage, tous en a communion. Mais ordination est salamagate. Les gens ne se posent pas les questions pourquoi. Ordination est salamagate. C'est-à-dire, nganga nzambe, il faut babie kaye. Tant que ou bunganga, il faut babie kayo. Lelo mbiekolo ne sala makasi yango na benga ordination. Lelo yo soke pa nganga nkisi chez les magiciens bako bieka yote. Ba bieki yo balatisi yo nguya wana ya bango. Olandi? O ko salela. Ba ordonner yo ko oyo ko salela. Bon, tant ba ordonner yo ba pesi yo pe mibeko. Qu'est-ce qui se passe? Soko buki mubeko ya bango liwa. OK ko? Okeniki panganga salo bimbo. Oui, et là qu'on a pésu yo, tata maman, médaille oyo, muta mona kamote. Un jour muta moni mbidawana,
yo bukimbe ko kufa. Bon, si kon nzambe azo bien kabiso ba pasteur, azo ordonner bisote. Ationga na papier asulika wana. Pona nini papa Lambert? Soki papa diangena, soki papa Simoki Mbangi abie ki biso tokosila. Mais tokosila. Otali. Tokosila. Mais puisque tout ça dans Samibe, tout biso dans Samibe ko. Tout ça na bisote. Otali. Alors, na bandeko oyo babimisi makambo na yoki basengyo pardon yo za mutu hein na kimundi minyo so ndenge balobi ke soki ndeko basengyo pardon faut za option ndima pardon wana. Mais sur le plan de la moralité, sur le plan des principes édictés par l'église qui va toucher aux autorités de l'église, moi je ne vois pas mais ba pardon ce qu'on a comme ndenge. Parce que quand vous touchez l'autorité de l'église, c'est comme vous avez ça les soumou dans kamba. Si vous tout bilan sousou, wapi. Ce qu'ils ont fait, n'est pas le baka. Oye ko soumou qui na nakati en kamba. En kamba to ke n'importe où longola masumu na biso. Siko yo ke ko soumou ki na kuna siko yo masumu ngana longola sousou wapi. A fingi na sommet. Papa conseil direct. Siko yo usani. Ako benga kuna papa limbisanga. Je crois qu'au niveau du conseil paroissial Nabango, les mesures qu'il faille prendre pour discipliner Batouane. Tu vois. Alors, Batata maman, tant que nous ne saurons pas respecter l'autorité de l'église, tout ça n'a pas mis l'engano. Puisque l'autorité de l'église, est allée institution. Koko na biso, bazalaki na respecter. Moi j'allais en vacances au village. J'ai vécu au village. Oh babengi noko kaka ya village, noko ya libota. Ses propres petites sœurs pour bakende na niveau ya zali avant na kit na ibonga pour bakende pa na fu banguluma ba temi sapina se. Suni ba jete ba ko sala wana 3 fois. Babeti Makonzo, oncle, chef de famille. Bon, les lobiso, tout ça na nzambe. Tout ça na ba oyo azana ba ngona ilongo. Bazo sana ilongo. Yo kanisi nzambe apona ka batu biponela. Bon. Bible lobi, tout pouvoir vient de Dieu, hein? Toute autorité vient de Dieu. Kuna na Romain. Toute autorité vient de Dieu. C'est-à-dire que bon continuons ce ça nassé. Ezala, oya ba politicien, ezala oya pibi pa union sokaka. Et utaka e pa ina nzambe. OK? Biso news wa kimbangisa. Ba konti ba ya na nkamba ba za ko konti papa muta pesa kamo. Ba président de la République na mboka na biso e ko masolo. Tozali ko ndima yango. Mais sikoyo papa atie ba konti na kati na lingomba na ye. Et commis corruption. Et commis corruption. Vous pensez que papa, il est là pour se faire corrompre? En quoi? D'abord, tout ce qu'il demande lui appartient. Au Sambeli, na butu au Sambeli, ah papa c'est moi qui m'bangue ngani, salisangai, pesanga boye. Apesio musala. Au bandi ko zombongo. Mokolo ko zoye, ko zombongo pesiye, au lobby que papa zui corruption. Mais pourtant bon wango o senga ngwe pa na ye on ndimi peke nza nzambe pena yoki libonda nga pesinga musala na bandi ko travailler si ba sengi yo mbon même tout a senga ki yo pesanga bo o pesi yango yo komi ko mona ngolo kola o mati mapeka donc yo mutsuko lati papa yo muto lesi papa mais non soyons sérieux ozomona pas tous allez ko se contredire ce bana papa simoke mangangani tout ça là très attention c'est dangereux bandeko bazali ko dimsa biloko wana basala très 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 dangereux. Ensuite, enfin si j'ose dire, tout est bas ko se respecter banda liboso na nzambe moko tata molimo santu ba papa conseil direct ba mbuta libundu. Tout est bas quand même que qui est l'aîné. Soko zali leki tikala leki soko zali non tikala pa yo zali.
est-ce qu'ils savent que Mutukola, papa Kianganizako, azalaki conseiller près du premier ministre Namboka wana? Est-ce que Bakimangis Baïba? Donc on va cancer, donc c'est quelqu'un qui n'a rien fait. Est-ce que Baïbi que il est quelqu'un des relations internationales? Est-ce que Baïbi Bakimbangiste? Et jusqu'aujourd'hui encore, il est dans les relations internationales. Est-ce que Bayebi que Makambo Mingi, Oyo Papa Asimbisi Azarko utilisé hier, dans le cas des relations internationales, diplomatiques et politiques, ils allaient miner. Alors, Batata maman, c'est triste. Vraiment, c'est triste. Mais, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Makambo et les kakana na ba siège ba mangomba mususu pour ne pas les citer. Détourner de fonds, mbokambongo, pédophilie. Tout le monde est poigné. Mais chez nous il n'y a encore rien. N'est pas n'absent qui manque ce scandale mais il y a plein de choses bizarres na mangomba mususu. C'est autant dire que et pas une zambe avant dit et pas une vraie bitumba pezali. Bon, donc quand moi raté ce qui te montre que et pas papa c'est moi qui manque ngana zali ba nungu ezali. Puisque Satan il a mis aussi les siens. Je crois que il y a plusieurs années notre célèbre catcheur là comme ça s'appelle Edingo parce que na émission moko na RTNC kuna na Kinshasa eleki kala mbule bele batumie makamandambe tout ça il n'a pas hésité de dire hein batata ba maman ngai dingwe ngai za nga sataniste na sala makamuna boyebi za nga muzabikila kila mais soki bolingo ka nzambe bokende chez les kimbangiste je traduis makamuni ya lubaki hein mais soki pe bolingo ka basali ya satana bokende ka chez les kimbangiste. Nous sommes balèzes. Mais écoutez, quand Papa Simon a dit ah bandoki bazate bazali babima nani bimaka Papa Diangine avait dit la même chose na Niangara à une certaine époque hein? Papa Simon l'a dit est-ce que ndingo bazali bandoki bazate papa bazali bimisa bango tango na nekokite donc batata ba maman tozana tango bitumba. Alors, topé sa sous arme na satana te, topé sa arme na ba obazali kubunisa papa simo kimaki yanganite. Au lieu biso tozala soudé, to la sa bolingo, cohésion et sengeli, tozali ko s'attaquer biso na biso. Au lieu to se limiter biso na biso kaka to matinzete likolo pote ko bunisa papa simo kimaki yangani na papa conseiller direct. Non et non ezala kate. Ezali te to pesi bino bozala mayele. Mais etamboli siko bomba siko ndenge nini bosengela ngo pardon ndenge nini en tout cas bakambia paroisse bino moko botalika mwana boko reglango na modèle na bino merci mingi papa Lambert ndenge yona ki mundiminion au limbisi mais pas ba ko toucher ba simaka te wana etikali zasu ya biso ngana éviter parce que papa Zolame Sopé bon eloko to kosenga kaka pa na bango bazala bomoko bazala na bolingo pambate eloko basali bijou o bapesi na biso na lingomba eloko moko monene ya kitoko eloko nga papa Lambert na kosenga na bandeko na ngai ya Montreuil tolingi bango mingi tobundi mingi par révérend banda e bandeli équipe ya émission masolo tokendaki kuna batu e alaki soki oya kokende na paroisse à Montreuil batie libanda lingomba mais biso naibi tozali kokende kuna mokonzi akotinda bokende est-ce que basombi papa basombi on a lingi na mona na miso biso tokokende tozwi ba image toke kolakisa mokonzi amoni baza kobuka démolition échanger biso tozokokende tosali ba émission kuna tobundi kolela mais lelo tala lifuti oyo bandeko na biso de couple baye kofuta pa na biso pona kofinga mais tulimbisi bango na kosenga pe na papa Nzola pe yepe mutatikala ki na paroisse ba sakaneli ye na ndenge moko ko sakate kasi alimbisa pe bango toza bana pasi mo kimbangu ba bandeko na biso to pe ko boya bango pété mais le comme pas révérendé
biso bandimi totika misala ya bapanzi sango soko lingi ko panzaka sango na ba réseaux sociaux kota na ratel ki bien na preski ezalite ke ozwi likambo bande ko wana tango basalaki conversation na bango muto ya zaki yango soka azalaki na boli akanga kozwa abombi ay bengi bango ateyi bango ole apanza ngo na mokili mobimba akanga ko benga bango tala likambo binunga na zwi ateyi bango et puis engaki kosila mais yazui musala wana peza malamu te ba oyo bapanzaki pe ba o bata ko panza et komi même batie batu libanda lingomba papa révérend même kutu paroisse ba lobi kaka lelo ke batu wana ba komi mikanda lobe muna wana ba réseaux sociaux totika misala wana e ya malamu te et téléphone yozo benga ndeko na yo soko bengi ndeko na téléphone malamu soko silisi tala soko kangi téléphone na yo pambate biso bandeko tozaka ndenge nini ndeti ngai mukolo mususu ndeko moka benga na téléphone croyant kakanga ki téléphone papa révérend akangi te ngai pe na katite mais papa Lambert alongo mais asololi nanga malamu mais yakanisi pa kati alongo kuna tala makambo azoloba tala boye tamkaka na akati ngana bengi makambo ni ozoloba susu to solola ki bien omoni tala bizaleli to komi na papa révérend et ya bizaleli ya bana nzambe te malamu wana tokoleka papa révérend na kanisa makambo le train na paroisse bango mutu ba yebini ba kosala biso to pesika katoli toleki na papa révérend na masolo na biso ya monene na papa Simon Kimbangu yangonde masolo na so mokola lelo po ete to limbola monene papa Simon Kimbangu mais batuti na mokola lelo bazolo papa Simon Kimba mais ba yebi monene na yete yango wana biso lelo na kati na émission masolo tolinga ki to lobela mituna na biso ya mokola lelo papa révérend ezali ye papa Simon Kimbangu azali nani ntina nini ayaki na mokili mituna liboso to ko tuna yo yango wana merci mingi papa Lambert aussi liko limbola ete tosili ko fêter mbula oyo ya 2018 mbula ya centenaire ya papa Diangé na Bontima molimo santo akoyana ya mbala mibale tosili ko fêter 131e anniversaire ya Mbota Manaye to fêter pe 67e anniversaire ya Nkufa naye donc 12 septembre dernier 12 octobre dernier. Donc, ça méritait que, de temps en temps, pour le plus souvent possible, tout ça là solo autour de nous et papa Simon Kimbangu. Puisque comme j'avais dit, c'est pas c'est pour comme il a que ça, mais sur les Cambodgiens salami, il faut quand même le dire, pour comprendre. J'ai eu le privilège de défendre l'Ingomba dans le Conseil communique des Églises. En 2013, tout Keneki Ngai, papa Zeyindingambo révérend. Maman Ida, révérend Ida, et puis maman Rita Lukembiladio, hein, avocate, maman Rita, bisomine, et j'ai la lourde charge, il y a que défendre la doctrine à Lingomba devant l'autorité supérieure à conseil qui des églises. Donc, vendre les bossos à Bissou. Staff na bango nyonso na bazalaki soki 7 ou 8 personnes la salle monene biso 4 na ngambo yo tout ça na batu ba bengisaki ba auditionner biso. Alors maman na likamuzaki nini to expliquer parce que zalaki bon conseil communique zalaki en ébullition contre l'église qui boyibi makamwana il fallait ba bimisa biso to changer doctrine tout ça sur la chrétienté tout ça to longoli le 25 décembre comme le 25 mai pour na mbota ma nkolo yisu te proclamer papa Simon Kimbangu molimo santo papa de longa na nkolo yisu mais zalaki terrible hein? Mais une nuit avant ça tout ça qui m'a bondé lima kasi ça m'a bondé nzambe inspiré biso makamini to koloba na bato ba comprendre tu vois. Alors to kotaki na masolo na bango pendant un peu plus d'une heure. Alors c'est pour vous dire que makambo papa Simon Kimbangu ezali kapona biso te to kende kuna to bambude bo sala ba conférence non il y a monde mignon surtout ça la armée tout ça la ba argument esengeli crédible
oyo soki muto mokili ayoki yango alobi ke oui nayoki likambo nayoki likambo. Alors donc on nous attend biso bakimangiste non seulement au conseil qui me des églises mais partout ailleurs. Nakutanaki na ba Nigérian moko toujours en Corée du Sud mais wana les na conseil communique des églises mbalo eta kuna kendeki na conférence ya Alliance mondiale des églises pour la paix. Nakutani na ba Nigérian kuna balobi na ngabo. Bon, tomiko bricoler moi anglais na bango. Ba expliquer like vous êtes kimbangiste tout ça oui. Vous êtes na République démocratique du Congo oui. Mais l'église na bino to yebiango bien to yoka kasangu nango malamu kuna Nigeria mais bino problème na bino kaka bo expliquer makamu na bino bien té. Ba mikana na miso to mona kate. Et puis vous écrivez seulement en français en anglais pesate ba salinga reproche wa. C'est-à-dire que batu baza na posa ba yeba. Mais biso ba kimangiste nous sommes préoccupés na makamu kaka genre makambo to utilo bala siko. La conversation to utilo. Vous voyez ça? Alors na conversation wana bango basalaki bongo kitu ba kota na masolo papa simongi munena papa simongi c'était ba lendi sami na téléphone nga sala kitoko mitala masolo to zalaka na. Mais moi je vous dis que ailleurs on voudrait ba yeba papa simongi mbangu ya zali nani. Alors pour revenir à votre question papa simongi mbangu ya zali nani ko ya ne zalaki ndenge nini. Papa simongi mbangu ya na ye ezali programme na bango ya bunzambe bango basatu. Nzambe tata, nzambe mwana, nzambe tata, mulimo santo. OK? Bon. Nzambe atambusi batu. Uta soko tangi Genèse ti na ba prophète nyon soto, nzambe atambusi batu. Komona na boina misu, azale komona na te. Sauf que par Melchisedec alataki nzoto, mais batu ba yeba kite que ezalaki incarnation nzambe. Parce que Melchisedec ayibanaki ni tata ni maman. Pia bunga kaka ndengwana pa yokufila mtu bayeba kite. Bon, et c'est Melchisedec qui a pambola ki Abraham. Melchisedec a pambola ki Abraham. Bon. Maintenant par Abraham Nzambe a poni Abraham libota na ye ekozala ya mingi ekotondisa mokili. Abraham akotaki doute. Atunaki na Nzambe ame lakisanga likambo nini penza oye kopesa nga preuve que hein ngai nde kopesa ngai mboka elaka makamuni osi kopesa melangai. Nzambe lobi bon ore Nzambe linga nengo na te soki Nzambe apesi likambo ndima mbala moko appliquer mo mais du moment à partir du moment atiaki de bossa doute wana premier défaut ya ngwana Nzambe lobi na ye bon kamata bibwele itano hein bibwele misatu na bandeke mibale o tumbela ngambeka bibwele lokozaki minene katikati bango ndenge tradition za kosenga comment na bandeke moni ça c'est négligeable zango mikiale tumiango na moto ka ndema erreur to ebi masolo Nzambe asilikaki osali boye finalement libota nyonso yake na boungu bana ba Israël bakendeki na boungu. OK? Bon, bakena boumbu Nzambe katili bango 400 ans. Mais baki osala 430 ans. Kuna na ba Yuda bake boumbu liboso na Égypte, boumbu mibale bake na Babylone 70 ans. Bon. Mais na papa denge na tango aye, qu'est-ce qu'il nous dit? Makambo bolandaka na Biblia wana ezali ya biso ya yo mutu mwindo. Muyuda si ezali yo kimbangiste. Histoire wana eza ya biso. Ah bon? Bana ba Israël ba kenek ba umbu, il fallait bazala libérer. Nzambe atinda ki monstre ke ko libérer ba. Nzambe atindi mutu ake ko libérer ba. Sikoyo mutu oyo akelami na poso ya Nzambe, mutu mwindo abunga na miso ya Nzambe. Na 12 district d'Israël donc ba bunga na miso ya Nzambe. Ba yini pa ba kendate. Il faut histoire wana ekoma melandenge wana. Nzambe a inspiré Mundele. Mundele wana koti masuba. Kuluka mukila te ba mukila ndenge ni ezaleli. Ayeko ya tina Afrique. Na côte Angola. 1491.
il faut découvrir un nouveau continent. Diego Cao, Balandi, Livingstone, on est Balandi, Stanley Balandi. Mais nous avons Diego Cao, 1491. Mundele amoni richesse zalaikuna, amoni pouvoir zalaikuna, amoni spiritualité zalaikuna. Basa kapare na. Alingi suko zonga te. Ba ko pesa rapport na royaume na bango na Portugal bazongi walimu mukili wana futo tyango maboko. Bazongi na makamona ba nzambe na bango noso ba memi kuna bo ba coloniser biso makasi. Baba Lambert, buhumbu e bandi na tango wana avec la complicité ya biso moko yanga na yo mutu mwindo. Otali. Deuxième roi après Nzingangu, deuxième roi Nzinga Mbemba Nzinga. Tango azui bokonzi ba portugais so basali deuxième troisième voyage na bango ba yé ba memeli littérature ba memeli mungo ba memeli fusil de chasse amonaki yango extraordinaire pona tango na bakoko na biso po amita na talata il faut que na ziba maiko na rivière azomona ilelingi na kuna imoni kuna talata les alakite donc talata la mundele mutabimi yango na tango wana alors ba tango ba pesi atali boye tellement il était émerveillé lui-même amona ko la miracle quelque chose de miraculeux talata la pamba ba pesi ba kado wana sikoyo ba mindele batuni lokola biso ba kado biso pesa na posa to senga yo quelque chose albi en tout cas bo sengo bo senga na pesa bino et ce ko pesa biso batu basala biso misala. Bon, si vous avez Nzinga, na biti suka comprendre kite batongo ba pesa bango ba mema bango na poto bi basala musala na kata mboka na bango. Ya ndimi kaka, boka matana bino. Hôtel. Pour Satanako asala ka likambo jamais sans que ça la consentement na yo. Basengite yo siko sans comprendre makambo basengi yo pesika bi pesela. Bateki mboka tangu zuka papa simuki mbangi yanga nazolo bake tozonga na nkulumbimbi tokina kusenga bolimbisi epa tobungilaki eza kuna makamoni suka ya mwana te bakoko na biso babungaki basalaki mabe nkulumbimbi elingi oloba nkulu sali nkulu zeto mbi bavanga basalaki mabe koleka kumba nkulumbimbi lojo wana donc il fallait que papa simuki mbangi yanga réparer mabe wana alors bateki mboka ekomi colonisé banda tango na 1491 olandi bon soko tali 1491 tina 1921 papa simoki mango banda musana ye 430 ans o bana ba Israël basaki na Égypte na tango wana de bana ba mutu mundi suka bimiso na ugumu ekasi papa simoki mango na 1921 ayo banda musana ye posiko yo bumbo na esila papa denga na lobi histoire abane salariza ya biso omoni ndakisa wale taki na date nini na 1921 na le 6 avril na le 6 avril tango ya bandi le mwana qui montant bandi musala libération ya mutu mwinda libération na biso tango ya mutu mwinda yango 400 tango wana papa révérend batu mingi pe bazalaki na bango pe le 6 avril na pe babandaki pe musala ba mususu babandaki na société ba mususu bazalaki na ba société mususu babandi pe musala o ba engagé le 6 avril ndeni kaka papa Simoki Mbango kaka le 6 avril non mais ba œuvre papa Simoki Mbango asalaki et mutu moko te na mokili asala yango tu vois yo mutu aza malade hein elle est malade nkiantondo tu vois hein libondeli pas malade sili mboke bukani batu bandiko ya bibembe bandi okota na nkamba bibende bandi osekwa makamoni so ni monanaki e bonanaka jamais alors batu mutu mwindo aya kotala lobi nzoka nde biso pe nzambe ayebi biso bafungoli miso otali. Donc c'est ça la vraie libération. Après au bout de 430 ans bana Israël basalaki na Égypte biso pe bakoko na biso basalaki 430 ans papa Simoki Mbango ayaki po a libérer biso. Alors, Koya Papa Simoki Mbango, ce n'est pas un flux de hasard. Et c'est inscrit dans la Bible. Donc,
tant que vous allez côté lokoyo vous allez côté ya pe bande ko na biso libanda ba non kimbangiste o ba mona ka pasi mo ki manka ka bon prophète bango ba benga prophète en fait ce n'est pas un prophète azali motindami et c'est un coloïs qui le dit hein Jean 14 15 si vous m'aimez gardez mes commandements et moi je prierai le Père il vous enverra un autre consolateur. Soki bolinga ngai bo simba mibeko na ngai ngai na kosengela bino ipata tatindela bino mosungi mosusu. C'était bien écrit. Molimo au centre esprit de vérité o ya ote abino. Otan na kotika bino orphelin te. Donc nkolo ça sali ko la ka bokei na ye, mais ngai na okei na kotika bino orphelin te. Mosungi ya ko tata molimo centre. Et ça na kati na Bible. Je crois que Matalibanda n'habite pourquoi balinga ko découvrir ba chapitre 1 te. Quand on veut parler du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit, pour na nini ba evitaka ko parler ba chapitre 1. Tu vois? On nous parle du Saint-Esprit comme étant une force, hein, mon pépé. Non. On connaît ça le bien que na kosenga na tata tini la bino ngai na kokende na kosenga na tata na tini la bino busungi. Et ko bakisa kutu e kozala avantage mingi pona bino ngai na kei. Suko na kei te musungi ko yate. Est-ce que yoko la kamuntu ke papa révérend en tout cas na kei bo makamusengi na kotindela yo muntu moko bo muntu ngo suko tinanga ndeke. Face à la muntu lokola yo avec un corps. Vous voyez ça? Alors, comment Coloïs a la kake na kotina bino musungi ngo ya na forme ndeke. Te mo pepe. Esprit. Il faut ya muntu lokola ye. Lokola Coloïs. Lokola Coloïs abotamaki muntu ngo be fala ya botama. Donc ezali ma bomba mina bango basatu. Ndenge programme na bango bonzambe zalaki. Papa Simoki Mbango oya ayaki na kati na biso po alongola biso na mpasi. Et tango Papa Simoki Mbango abotami na 1887. Tolobili période ya 1491 tina 1921 de 430 ans. Mais Papa Simoki Mbango abotamaki déjà na 1887. Na 1887 le 12 septembre 1880. Le 12 septembre 1887. Alors, ezalaki 2 ans après conférence de Berlin en 1885. Na Berlin awa Bismarck, hein? Bismarck empereur allemand na tangwana a bengisaki bakambi ya monde occidental nyonso pratiquement bavandaki po batala ndenge nini bakokabola Afrique. Lipa na bango bazwaki ba se partager yango. Et lekaki na Berlin. Alors bavandi masolo ezalaki ezala soki ya une journée et vandisi bango na plus de 2 semaines ya masolo pour na ngani ba partager Afrique. Alors ba se partager Afrique tata muli musant na bunzame na bango libyo tango ekoki po abotama. Akiti na mukili ase. Tango akiti na mukili ase, bilembo emonanaki. Tango Papa Simoki Mbango abotama. Tango Papa Simoki Mbango ezali ko botama, ba constellation emonanaki, bakamuno emonanaki. Na livre na lobili na traduisaki ya Papa Diakano. Papa Diakano azali ko expliquer. Ndenge Papa Simoki Mbango azali ko expliquer bango. Soki bavani na Papa Simoki Mbango kiang Papa Simoki Mbango azali ko expliquer bango makamba minele bazali ko sala. Baminere baza kusala ndenge nini? Tu vois batongaki mission na Tumba. Batongi mission na Tumba. Batomi mission na ngombe Matadi. Batongi mission na Kimpese. Donc na ba Kongo nyonso batie ba mission. Ba mission ezalaki ba antenne pour ba contrôler puissance ya Nzambe na kati ya ba Kongo. Alors na Tumba bazalaki kusala na bien onini. Sorte moko ya ba divination bayeba puissance nzambe ekobimila wapi parce que ba sino ezali ko lakisake ezali na Afrique mais sika nini ba jeune bango zali ko sala suba sala yango nzete na bango pa ezali ko telema ba cité Europe nzete zali ko lala ba cité Asie nzete zali ko lala ba cité tous les coins du monde nzete zali ko lala suba cité Afrique nzete telema balbi likamo en Afrique ba continuer recherche Afrique quel coin babandi ko cité nord, ouest, sud, y a rien. Afrique centrale, nzete telemi. Donc c'est en Afrique centrale.
va parcourir ti Congo. Congo va parcourir ti ba Congo. Les Camerounais sont côté. Ti na nini ba kende ko tourner sa mission kuna. Ba tourner sa mission stratégie na bango ezala nini? Ah, les Camerounais nzambe ko ya awa e ko ya et pas na bango. C'est ma mission na bango. Na ba mission na bango. Batie ba mamelo, batie ba soeur, tout ça, avec une certaine chasteté, pureté, tout ça, pour la histoire, abotama, la pour cela, bango bakane c'est là qui. Hôtel. Donc, si bien que tant que papa Simon qui manque à salir au botama, qu'on a qui kamba, ni vu ni connu, aucun rien, parce qu'il va coûter rien. Hôtel. Alors, dans le monde, le col est dans la zone Oyo. Et vous avez la vision de non, il faut te provoquer les camps. Bah, provoquer une épidémie, la grippe espagnole, fièvre espagnole. Pour battre ou faire belé. Yemoutou yo, mouli moussan dans son botama. Nengi kaka héros da salaki. Moi na wana, en tout cas, bana nuance il y a 2 ans, jusqu'à 2 ans. Bon mais là pour nini nkolo yiso a loupé yi atina ki ba mage hein ok no mona nga mwana wana tango bokuma bosonga boko yibisa ngapi na keka ukunda yi nzoga neposa neza laki akendo ko kama nkolo yiso ngalo ngala parce que mokonza nzambe non tu vois alors ba mage na bozongi anja bimela ki bango non bo détourner nzela boko zongela nzela wana parce que la nzela mususu eroda mona kiso ba mage wana te kanda izwaki alu non il faut que moi na kufa bobo milanga bana nous ça 2 ans et makamwana pisa na tellement papa c'est moi qui mango et c'était plus na modèle on est au misabana ya mike mais avec des maladies ba bambi kabata grippe espagnole donc est décimé ba tuna ba on ko sakana te soko sa mwana moko te kubiga te autant papa c'est moi qui mango aye na contexte wana na ngwene nyonso il a survécu akufaki na mote autant. Alors, papa Simon Kimbango a collé kokola ya kimo santo. Tu yibi makama papa Simon Kimbango. Ndenga vani na papa kuyela na ba mbuta nyonso ya tangwana. Mwana botosi. Bakutina ina ndenge nyonso akosala. Biso leloyo tozali bakimbangise. C'est ça l'exemple que nous devons suivre. Ya botosi. Tu vois? Bambuta bazali kolia bambuta bazali batindio kende kamata ya kopesa biso ye pa vandi na ye lelo bazali kotonga corruption to pesa ki papa mbongo to pesa ki ba conseiller mbongo que ça nazo pesa comme exemple wana ndaki ça papa Simon Kimbango mwana bambuta bavandi na moto bazo yote la moto bazo lia di Kimbango que nous la biso bo akime zo basani na biloko ya kutika mo ya vandi ne wana bambuta bazali kolia. Mais biso leloyo soki ba mbuta nzambe nankamba asengi biso to memela ye to mo yimayi ah yepe alekisi corruption au boudé pour ne comme peut sa valeur. Quand on dit que nous sommes kimbangistes, c'est par ces choses là aussi tout à la papa c'est moi qui mango comment il a vécu, qu'est-ce qu'il avait fait avant de dire qu'il n'engeni na batu, quel respect il avait otali. Malgré que Ayibaki qui il était lui na bunzambe na ye, o tatane peut-être Ayibaki te, mais sobre. Les biso to comme le lendo. To comme nous lendo na ba o yo baza ko tchabiso na isika. Non, c'est incorrect. Bref, on est à parenthèse. Donc voilà papa Simon Kimbango ndenge ayeko botama de maman papa kuyela na maman Louisi, non? Le 12 septembre 1887. Donc il faut tout limbola ka date non son apôtre et kota na mitu na biso ndengo lobaki nanga tout à l'heure que mingi ba komi kusala émission de manière désordonnée na libanda ba histoire qui mangi c'était il faut ba ko lukola ngo pa na biso mais soki biso mo to sala effort de to limbola yango ba to musu ba ko zwango na ndenge na bango ba ko lobela ngo de manière erronée. Donc voilà mbotama ya papa Simon Kimbango et pourquoi ayaki kati na biso pona ko longola biso na buumbu et pai mundela tchaki biso voilà na mukuse na mituna no mibale ya liboso yango na papa Lambert. Merci ya solo bandeko bana pasi Simon Kimbango kiangani
tozolanda émission na biso kasi pona kopemisa papa révérend Mwamoke tokosenga na bandeko na biso kuna pa bazali papa prof mama Fifi Ndongala nde botela biso loyemba kitoko oyo ezali kolobela makambo papa Simon Kimbangu monene na ye nde sima na yango tozongi lisusu na kati na merci kuna na sima bandeko na biso mama Fifi Ndongala pe papa prof Paul Malonga na loyembo kitoko bouti kotela biso nde tozongi na kati na plateau na biso pona ko continuer émission na biso ya kolobela monene ya papa Simon Kimbangu ya solo pas révérend tozali koyoka yo na manyon tozali koloba na biso tolingi toyeba mbotama pe misala pe matei na ye e malendisi oyo amemelaki biso pe botongi ya lingomba topesio malo papa révérend olimbole la biso Mwamoke. Bon, bana ba Israël bakini na bowumbu. Tango bakina bowumbu balati makamoni aussi amabe bakutaki kuna pa Pharaon. Kovanda bavandi kuna ils ont tout ramassé. Makamoni aussi amabe bakutaki kuna magie ba Pharaon bazwaki yango. Tu vois? Masumu nyonso bakutaki kuna bazwaki yango. Kimuyibi ekobo alors papa Simon Kimbangu akuti pe biso au bout de 430 ans na ba situation wana akuti ba koko na biso na masanga akuti bango na polygamie donc ndenge ezalaki na mais bien sûr Égypte bien sûr donc continuer nango susu et continue akuti bango na kindoki makamo nyonso wana mabe akutaki na bango yango puisque tangu bana ba Israël ba kona mbokelaka nzaba pesa bango mibeko te po bakota propre est-ce que bakotaki bakotaki te bango basukaki na nzela pona batosaki te Olandi donc biloko nyonso wana bakotaki yango même moi ndambo oyo yoso na kaliba bakoba bakotaki na nzela bakotaki na bambeba nyonso wana otali donc biso bakoko na biso c'est pareil mundele a colonisé biso pendant tout ce temps là tolandi ka banzela ya bakisi tolandi ka banzela ya polygamie tolandi ka nzela ya masanga tolandi nzela ya malbina biloko nyonso wana fallait papa Simon Kimbangu apamela yango alandaki ndenge programme ya matei ezalaki tracé par un coloïs. J'ai beaucoup de choses à vous dire coloïs alobi hein nazala makami oyebisa bino mais beaucoup kokela ngote il faut que molimo santo aya akomema bino na solo nyonso akoyebisa bino makambo oyo ayokaka kuna na likolo ya yete me ayokaka kuna na likolo elingo loba déjà que nkolo isi na papa Simon Kimbangu bazalaka déjà sika moko na likolo ponkolo isa zolo bango makambo ya komimela bino ezali ya yete makambo ayokaka c'est chose qu'il aura entendu totangi na Jean chapitre 16 verset 12 donc ezali kuna ti kuna na se olinga a vérifier ngo akomona ngona na kati. Donc, Nkolos a déjà tracé mission papa Simon Kimbangu. A combien bino na solo c'était quoi? Biloko nyonso papa Simon Kimbangu amemeli biso. Kobina kate, komela masango mulango te. Kobala basi mibale te. Otali kibondo kibotika. Biloko nyonso mabe makaya botomela te. Biloko nyonso wana soki nkolo yiso alobela kona tango wana inga kokela batute. Comme molimo santo azaki na mission na yepe o yelaki on kolo salaki te milimu ça ne fallait pas salango hôtel et vu enfin ko libérer biso ezalaki processus maintenant ya ko libérer biso sur le plan spirituel parce que biloko nyonso wana ya masumu yango na ndeze ezali ko enfermer mutu muindu moya progresser ezalité parce que nous portons un corps qui doit être saint si nous avons pas ça na corps na yo corps na yo ezala très saint. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, aux arts sportifs, le binga pour na salle sport, faut nous autres n'engager la kolongonu. Olandi? Bon, yo le big lobi na tongo lobi obeta bal lobi na tongo me whisky na yo. Otali, au polluer corps, est-ce que rendement vous assumez que c'est na tongo obeta bal? Non. Mais na moli mo pesa ndengwan. Tu vois? Makamno so bondoki tozo sala ya mabezo sali ezali ko polluer corps na biso. Si bien que rendement spirituel on nzambe ko tena kati na biso et produire et ko sala te. C'est pourquoi l'homme noir n'arrive pas à inventer. L'homme noir n'arrive pas à produire parce qu'il y a un blocage dans la nabiso. Il y a un papa Simon Kimbangu aussi ko verrouiller ko longola yango nzoto nabiso tika na polele nzambe siko sala kati nabiso. Tu vois?
bobo kotuna ngambo mopona nini nzambe sana azosala na kati na bindele puisque ba mindele basi bazwaki 1% na bango faute ya nani yanga na yo. Isaac abengi Esau na kopesa lipamboli nazali ko na kopesa lipamboli ye moko Esau d'abord depuis lipamboli yango asi atekaki yango malgré que maman na bango Rebecca sali cop na Jacob ba usurper pouvoir na Esau mais faute ezaki nani faute Esau ye moko période moko bo aki komona Jacob alobi na yeke ki mokolo pe droit de naissance na ko posa te di kamata na yo pesa nga damage na dame ozomona ka étude mtu mwino donc so teka ki yango pa mundele akamata na ye impôt heureusement que nzamba pesa bango malgré ça abike po baso yango na kope ko yiba na pesi bango un quart wana mais biso soko 3 quarts wana poto zwango et bien la sacrifice tu vois depuis papa Simon Kimbangu aye 1921 bani musa na ye apesi ma biloko nyonso na tala ko bondisama tozali ko tosa ka tete sikoyo papa de ngina tali ko la tali salobi ndombe kana ko ikatoka mutu mwinda uta wapi soki papa Simon Kimbangu azalaki mundele na ibite soki papa Simon Kimbangu azalaki mundele meto ibite lelo tole mingo finga le kaka pona makaka ya bambongo mwa ba dollar we to ko finga nkamba mais soki azalaki mundele nga tonga nkamba mais Vatican na tonga kasi ba l'état donc les états ya mboka oyo parce que ba boliki ba nzambe na bango ezakuna mais biso ba l'état na biso tango nini ba koza conscience na ba tonga nkamba bonzambe na biso bazore que notre bonzambe na biso zakuna ba kendeke ba zupi moi pouvoir na bango pe nzambe apesi bango mais ba kipe yango combien d'années yango papa diangi na tala bia ndombe kana ko katuka bazo sosola te ke nzambe akiti na kati na bango. Voilà mission papa Simon Kimbangu ayaki nango alongola biso na banzela ba masumu nyonso wana banzoto na biso etika la polele et konza mokili oyo. Donc science ya 3e millénaire ezala kati na biso ba invention salama. Mais pour salama, il faut que biso propre propriété ngo savon spirituel et on va pesi biso mibeko. Mais tisikoyo tozali ko potananga. Voilà à peu près. Enfin, schématiquement parlant, pour nous avons dans le cadre il y a tant une partie en mission, réponse dans les camps papa Simon Kimbangu à Yelaki. Bon, c'est vrai que libération, et ça a 2 phases. Libération spirituelle, na libération physique politique. Libération physique politique, tozoa kiango parce que bilaka nzambe fait kokana. Mais c'est une libération partielle et en nambo. Tisiko tozali kaka ko dépendre na ba mususu yimo ko papa denge na lobby malgré ba indépendance tozui na 1960 atamboli mikidinyo sazomona kaka muntu windu kana pasi mutu windu ayeko la ndenge nyonso zo no ba diplôme ngo ndenge nyonso mais tozoko inventer ka iloko te donc il y a un blocage ba kontina biso ba comme ba président ba ministre ba député ba tout mwindu ba gouverneur ba tout mwindu mais on n'arrive pas à faire que on a pu progresser. C'est que quelque part il y a quelque chose. C'est comme maintenant, 2e phase, on a indépendance spirituelle. Il y a moins de maman à l'article de papa, coordonnateur. Merci, papa révérend. Merci, Balandi, à émission Masolo. Na katabandi ko kende sikoyo na suka émission na biso pambate to monique tango ezali obele tango. Kasi papa révérend, to lingi to lo malendi sinini oyo amemela ki biso. Botongi ya lingomba ayeli biso makamisato bolingo mibeko pe misala mais wana papa diange na mtalaba ki ngoye biso ayaki nango lisusu nani papa Simon Kimbangu ye papa denge na zoleka ngwapi papa Simon Kimbangu mais bien sûr tala nkolo Yesu alobelaki makambo ya tata na ye lananga bien nkolo Yesu azakoloba makambo ya tata na ye atindaki papa Simon Kimbangu ayakoloba makambo nkolo Yesu mutu atindaki ye ba papa bazakoloba makambo tata na bango papa Simon Kimbangu mutu atikaki bango papa Simon Kimbangu ngani azali koloba makambo ya ba tata na ye. Vous comprenez siko donc passation de pouvoir biloko nyonso misato wana papa Simon Kimbangu na 1921 mutu alegaki yango na mwana na ye
biloko bokosalela bolingo mibeko misala puisque ntango papa Simon Kimbangu aye akumi dans une société complètement divisée. Kozanga bolingo c'est quoi? Likite salami likelemba ya kolia bato akuti yango. Est-ce que bolingo sakina kati alors ino biloko no boti yango bosoko bomana isa bolingo te. Tu vois, il faut cesser biso to bomaka bato te. Na mundu ikakate même na kindoki. Et ça ko lokanini atonga bolingo na kati na bato wana. Tu vois? Mibeko mabina biloko nyonso na ezali malamu te bankisi ba fetisi botika. To sala nzambe alingi nini? To fongoli Bible. Yango oyo Matei misala papa Simon Kimbangu alakisi ke il faut to tonga mboka na biso misala esalama. Otali tant papa Simon Kimbangu abani misala nkamba bato banu butana nkamba. Moi j'étais encore enfant, j'avais 9 ans, hein. Kokota nanga liboso na nkamba ngande ko na bino 9 na 1960 wana ko tapa ko papa Simon Kimbangu zo kota na nkamba. Moi j'étais parti avec mon père. Donc c'est donc c'est le cas papa Simon Kimbangu to kuta muzeo na tonga mite na ntsamba. Tuno simba. Na titika na ntsamba na muzeo tonga mite ndenge zawa. Ouais, j'ai eu ce privilège. Alors papa Lambert au komi na nkamba oza mopaya maman Mwilo apesi ordre na baki nzungi dila nyonso bavata nyonso enfin ordre de asengi ki bosalisa ngatala musala ngande kuna bino nazwi par rapport à tata na bino moka sala nkolo azali kosala bato bazo tonda odongo tolesa bango ndengeni. On allait manger en Gombe Ginsuka. J'ai encore la mémoire comme ça, il y a vos jeunesse, mais donc on a Gombe Ginsuka, na ba tata ba mbuda ba mema bisukuna ba service ba safu ba kuanga ba ni tolé. Donc vous sentez déjà que l'amour qui et ça allait s'imprimer pour nani kama nzambe et côté na bisika wana. Bolingo, mibeko, misala. Et c'est ça likambo munene papa Simon Kimbangu a memeli biso. Maintenant, il faut essayer de traduire de manière universelle lingomba ipanzana kata mokili mobimba to tonga to pesa l'état maboko sur des structures d'ordre social, hein, d'ordre social, ba hôpitaux, ba école, ba centre agricole, tout ce que peuple a ko profiter na ngopo to pesa qui peut dépendre de n'importe qui. Hein? Bah, oh, ils ont d'ordre régalien, sécurité, on les a makambalita. Mais en tout cas, oh, tout ce qui est cadre social, en tout cas, humanitaire, l'ingomba de zoli kopesa na na l'État. Et puis, yelo selemi mboka elaka, et pas y pouvoir en zambi zali biloko nyonso tangama itonga makuna ndenge zaki na roi David, Salomon, bangono swana il faut salama. Temple et salami. Kinlongo et salami. Nzwami ntino et salami. Résidence et salami. Sikoyo musée zali kolanda. Na misali sur l'année. Ce qui est coquille n'a noté, tous les nabiso kaka. Yangwana, batata ba maman, tout ça la makasi. Donc, même si nous devons nous considérer comme une génération sacrifiée, tous à la kaka sacrifier l'essentiel que ba nous tobo dans la ciment, ba mona yango. Biso to mona yango avec notre corps. Peut-être to la muka, to kufa ta muka to la muka. Soza na likia wana te awana italio. Tu vois, si vous avez dit que vous avez tant que tu es vivant, vous avez commettre. Si vous avez tangulon, c'est bon. Si vous avez tangulon, comment on peut monter en capacité? C'est comme ça, mais vous allez liquer aussi quoi. Mais quand il faut tout ton amour, musala, munene, ba pesi bisonde yangoana. Biso, tout le monde a parlé à mon boîte, tout le monde a élengué. Mais on n'imagine pas dans le 16e siècle, 15e siècle, bah tout va tomber en bogo, bah passer n'est pas bonaki. Des millions de personnes ba koufi ba sali sacrifice ba kinda so ko ba sali na idée te anga musala na ko sala ngote mbele ba moko tonga mate mais biso to ça na esprit wana total ka te ba mindele ba tonga ya bango ya biso pa ka iko ya kanenga to bénéficier. Donc loi de l'effort, il faut to zo ngolo ko la le la biblia surtout misala misala mutu pesa ka mutu lokumu bolingo mutu na biso te sonzembe lobi nini mibeko nde okotisa yo misala ko pesa lokomo biloko nyonso wana
tout tchango na esika nango. Voilà les vrais ingrédients pour passer Mokimbango amemini biso ba kimangiste pe mokile mobimba. Mais papa révérend, mais le makambo ozo ko loba tozali komona ke makambo moko kitoko pour papa Simon Kimbangu oya ye pour na biso mais biso kimia mais biso makambo ndenge na ndenge. Mais tozali komona mokili lelo mais pourquoi mokili inaka ye? Mais que c'est mokili elingi pour l'été. C'est un combat entre la lumière et les ténèbres, c'est tout. C'est ezali bitumba entre Paul et na molili. Et si ka molili ezali Paul soko ekoti, en tout cas molili osepela te. Des deux, data molili musantu a défi batu. A défi batu. Batongo bien évidemment faut ba bondisa ye. Il considère que molili musantu azana nyongona bango. Faut balia ba mela. Bakutiki l'espace de. Or yé siko aye à se réapproprier na mukili na ye na batu na ye. Mais Satan ne l'entend pas de cette oreille. Je n'invente rien puisque tango temple ya Nkamba ezali ko zala inauguré en 1981. Satan atindaki bana mibale non? Ouais, tout le monde a dit. Voilà, Satan atindaki bana mibale. Ba ko représenter ye pour ba peki ça papa dengena a inauguré ndako wana te. Papa Denga lui, il faut ça inaugurer Moussala Nangaï Banda Bumbwesila. Babeti Mundenge. Ah, to kota na famille na yo, to kota na katalingo, kota na yo menga denga na nako il faut etongam. Ça t'en a kota te. Ça kota par révérend ya solo pour na kokende to monique bazo sala so signe pour na tangu. Tonto basiko yo kufa na ye zala ki ndenge nini papa Simon Kimbangu po ete ba to ba yeba kama histoire no malamu te pour to kende mbala moko na kosikisa émission na biso. Ça fait histoire papa Simon Kimbangu okoza occasion so na banganga nzai mususu ba yo complètement ka mususu et nkolo yisu kaka kona suka na soko tangisha na suka bazoloba makambo nkolo yisu oyo ikomoma wezaka kandambo so makambo nkolo yisu no so ikomami mu ba livre ko mukilikute kokela ngote scandaleux ba livre ko komama bible muzelo bango ba livre ko komama pour la histoire nkolo yisu mukile kokela ngote c'est pareil pour notre papa Simon Kimbangu. Moi tout seul je ne saurais pas terminer l'histoire de papa Simon Kimbangu, tu vois ba muso ya compléter maintenant mukuse nkufa na ye akiko quand à 30 ans d'emprisonnement injuste pour Nanini, bafundier, atteinte à la sécurité de l'État, incitation à la révolte publique, des choses comme ça, le Kouta, bafunder la qui. Alors que Belge, Oyo Kendeki, Morel, Fredriksen, Onus Bakendeki, Jennings, Onus Bakendeki Nankamba, comme on a œuvre papa Simon Kimbangu, pressa qui hein. D'ailleurs, Jennings, nous Fredriksen, nous allons dire que les miracles de Simon Kimbangu, il y a tout ce que j'ai vu dans ma vie de plus vrai. Donc, miracle, na moi Nankamba Simon Kimbangu, na bomo nangaye de plus vrai na mona yangwana. Mondele mdalo bango. Mais biloko non sona, pas ko tiango kate. Mais malgré ça, batika ba condamné papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu ba condamné yé. Bon, bah, péripéties, nous sommes bien. Bah, tentative, bah, bon, maïe, bah, tiens, na tono, bah, bon, maïe, na l'otendele, bah, biloko, non, sona, tout est bien, bon. Mais bref, yé, wana, bah, memi, yé, tina, Elisabethville, bah, tiens, na boloko. Na boloko, kuna, azale kote yana yé. O, bah, ça, comme on a, bah, ça, kote ya bango, bolingo, tout ça, kamanzambe, bah, ya, avandaki, prisonnier, mon modèle. Ti, comme le 8 octobre 1951, pas si juillet, pas si nadibon. Juillet, bah même il est dans l'hôpital. Azaki ne mourante. Bon, mutaka n'a pas sécurité dans l'hôpital, bah vous amènez au mesolo bana yo, au téléman yo tout ça bon. Malgré la souffrance, il y a Azaki na itawa, Azaki na l'agonité. Alors, bah comme ici yo, le 11, jeudi le 11 octobre, hein? Alors, ce qui les canisini n'ango ba catholique ba monaki, ba ko bimelaye. Sœur Odoxy, Xavier François Nsenkoto, Azalaki NAB, hein, une autre troisième sœur Kakamil, Misatu Bayo Monaye, Palubina Kimbangu, peut-être pour te baptiser. Bango Bazako soupçonner le Lokola Kimbangu. Celui qui Bazaki n'a plein pour ça, on ne sait pas. Kimbangu Lokola a Beli Boye, peut-être qu'un jour il pourra nous quitter à Okufa donc, Malamuto,
tout comme c'est catholique comme ça moi qui ndeke kimbango wangana ki doctrine na kimbango akomi catholique alors bake ba proposer makama kimbango abengani ba bake une deuxième fois papa kimbango abengani ba troisième fois alobi na bango tala soki penza bio boza batinda mina nzambe boloba na ngai mukolo ngana kimbango na kufa na l'air na yango eleki di bango te auquel question réponse de kopesa bakoki yango te ale bokende bakendeki na bango ntango bakei bagardo batikalaki na pembeni basakwa bango malengo na ezambi si je décroche pas le nom ayebisi bango secret abi omoni bango bakoki kopesa na réponse bakoki yango te mais bino lokolo bovani nanga na koyebisa bino vérité ngai kimbango lobi oyo mokolo mitano na 15h le 12 octobre nazali kotika bino comment ça elekeli bango mais c'est pas possible ça bon bamemi sango na autorité ya l'état tala makambo kimbango lobi kuna ya solo wana solo wana non mais muto naza miti mais entre doute et bon batisco papa Simon Kimbango sous surveillance vraiment bien gardé là donc basoda bazali ko kengela en permanence balala balamuka comme le 12 vendredi na tongo devant ba garde a rappeler bango sumbo makamanga na yebisaki bino lobby lelo ndeko sama na 15h nga Kimbango nazali ko tika bino atei bango botika la malamu bosala tata nzambe atei bango makamu nyonso ya bolingo ndenge bakotika la tongo wana donc bazo souffler émotion bakomi na 15h sikoyo Kimbango papa Kimbango yewana vandi na moma telane ezaki na sewa avandi alors bazo kota monte na maboko bato la 15h 15h pile parce que Kimbango azuli boko na abeti 3 coups na ba côté na ya droite 3 coups na ba côté na gauche alambala ina ye akati motem na misu ya batu alors bakako yebisa siko bakonza l'état donc c'est la panique mais qu'est-ce qui se passe siko na mutu na bango est-ce que tatoyo il est surveillé tout le temps il peut pas s'empoisonner mais attends de s'empoisonner au programme na lero yo kokata motem ouais ça donc l'équilibre bango bon bazui corps ba ekotana mort alors discussion et bandiko na pas babindele ba tukutu bazalaki ba témoin bazalaki interroger tout bazoi ba mituna bazaki juger presque juger ba saka bango wana ba tu vivaki di wana et comment le bango problème ma le bon ça va ba mi manzoto na hôpital ba na sala autopsie docteur Van Irtomo je crois mu sala ki autopsie wana zaki médecin légiste yemutu ba ko sala autopsie en présence il y a infirmier monsieur Benjamin Mowana, quelque chose de ce genre. Bah, même dans l'hôpital. Bah, fongoli nzoto. Heureusement, nous avons des gens qui ont infirmiers qui ont été tu vois. Bah, fongoli nzoto. Il n'y a rien. Ni intestin, ni poumon. Donc, bah, viscère, ni on se la carte, bah, foie, bah, pancréas, tout ça est athée. Non. Bah, kangi, nyonso na mbangu, elekele biso. Baki ko zongi c'est la mort. Alors, témoin, enregistré ko yebisa. Tala makambo eleki na autopsie papa Simon Kimbango. Donc, allez, communauté, il y a ba Congo bazala ikuna na batu mususu ya likolo ya Elisabeth Natangwana ba s'organiser na ndenge na bango. Donc j'ai quelques noms que je peux vous citer batu bazala ki Natangwana. Tu vois ba s'organiser na Natangwana bango pour ba kena réclamer nzoto papa Simon Kimbango bango ba kundango. Wana siko le 13 autopsie salamina na Tongo ba kangi bango le 13 fa na kunda ba kena kunda nzoto papa Simon Kimbango. Donc ba papa James Dimbelolo, ba papa Benjamin Mouwana, papa Etienne Nkazi, Ignace Mabeka, Mampuya Kilembo, Albert Balenga, Raphaël Masena, Philippe Koupa, via Gaston Kolumbo, bango nyonso wana bazalaki tango wana. Ba ibaki papa Simon Kimbango, ba ibaki mbuta na biso na boloko tout ça.
balingaki bazwa corps wana bango ba se charger na inhumation nango. L'état tellement munaki ba mystère ndenge wana asundoli kuta nzuta papa Simon Kimbangu lui boka mata nzuta bwana kuna. Apesi bango seulement ordre. Tant bozo kuna nzoto oyo bolela te, boyemba te, bosambela te et puis bolo bakaka na Kiswahili na Kongo te. Poni ni bayoka soki bakosala ba comploter voilà quoi. Bon bref, batosi du corps kaka ndenge na sobrement bake bakundi papa Simon Kimbangu na cimetière ya 100 et pas baza kunda batu mwini. Bref, bakundi papa Simon Kimbangu bakena bango. Papa Simon Kimbangu akundami. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quelques jours après, le commandant de la police, il y a Léopold Vinatangwana Zakotangwana Mutukanaye, Azotangwana Mutukanaye, a comment Nanzela a moni policier Mongo Boye, na Biblia. Attendez moi bien, où est sa Biblia Simon Kimbangu? Avec on dit. Moi, on a yebanaki, Simon Kimbangu yebanaki. Où est sa Biblia Simon Kimbangu? Alors, Akitina Mutuka, alandi tatawana, policier. Pesa la Bible, nous on a pesa Bible, Bible ça yangai. Non, ça c'est la Bible de Kimbangu ça. Non, ils allaient yangai. Bon, le gars la autorité naie a insisté, le bon ça va le gars a insisté ngana pesa Bible ngo. Tangwa pesi Bible ngo ndenga bwakila ke nsoma kamina mona ka éviter. Tatawana policier le côté ka Bible malé mais pas abunga. Alors, administration du territoire il y a Elisabethville. Ba salisi recherche na quand soda nyon sotu ya Elisabethville ba retrouver mutango atia komona na soute ozomona déjà ba signaliser ko papa Simon Kimbangu. Bon bref, ya mibale na Léopoldville fête ya munene zali ko salama na Regina hôtel Regina biso dans les années 70 moi bâtiment de mona kango ba ko buka même après. Tu vois, côté, tu vois, un peu en face à Sozacom, hein, dans le boulevard du 32, ils allaient presque en face. Alors, basali ko sala fête pour nanini Simon Kimbangu, Elisabethville a kufubami, ndele donc ba tondi dans hôtel Régine. Tout d'un coup ba moni papa Simon Kimbangu abimi na bango. Ndenga za kona lipota na. Ba panzana bango nyonso. Lycée kwa nini suzali ko luka ndenge nkolo yisu sanduku efungwana ki abimi devant basoda papa Simon Kimbangu pe assez kwaki. Sans compter que quelques années plus tard papa Simon Kimbangu amona na bisika ebele na loa et café la boma bisika ndenge na ndenge jusqu'au point même que bakangi lisusu. Au final Kimbangu za kotikela ka yemoko. Donc tala monene ya papa Simon Kimbangu mkufane ndenge salamaka avec autant de mystères. Mais moi j'ai toujours soupçonné une chose. Tant que salaki papa Simon Kimbangu autopsie, ce n'est pas autant va découvrir et le ne bomaki. Pour ça na bango ezalaki bazo ba organe. Ba mema yango na mukili ya poto. Po makambwana dans les années 1490 et quelques tant que vous en Afrique ils allaient au salama mito ba koko na bisala ko même na poto pour ba ko ba savoir wana. Voilà papa Lambert passe à papa Simon Kimbangu mbota mana yeto limbole na mokuse nkufa na ye makambo ezali belé mais bon bande ko mususu ba ko yamba pita ba ko bakisa oyo pe bango ba ko bakisa likolo mais voilà biso ba kimangise histoire na biso je crois que ça mérite tout le temps d'être rappelé surtout à profit à bande tozali ko bota ou ba ibi ngona na malamuté. Voilà le peu que je pouvais vous dire aujourd'hui dans la mokolo yo ya mbinga na mission na yo. Merci à solo bande ko bana pasi Simon Kimbangu to komi na suka émission na biso to uti ko yoka maemanso papa révérend Matondo Biyei ye oyo a uti ko limbole la biso a uti ko lendi sa biso na makampa Simon Kimbangu yo mona pasi Simon Kimbangu esika yo zali talaka ka makambo no so yo pasi oyo tato ya moni bakoko na biso bakangamaki pasi oyo bango ba moni
mais lelo leto biso to monde lango estongo tala ndenge to ali ko bundisa susu papa Simon Kimbangu pona ko bebisa lingomba na ye. Papa Diangenda alobaki l'église le plus facile à diriger c'est l'église kimbangiste. Mais tala lelo oyo tozali ko fingala ko boma na biso mais moyen to loba sumingi alite mwana papa Simon Kimbangu oyo benga mwana papa Simon Kimbangu malamo za la poser na bolingo zala poser na misala ezala poser na mibeko po ete oyo nyonso ya lobela kibiso to kwa kozwa yango tozali koyoka papa Diangenda alobaki na biso ke le 23 décembre mais papa Simon Kimbangu kianga ni pe azongeli yango to yebite quel décembre to milengele to lingana to tika makambo ya ba conversation na ba téléphone pona kotonga kabatu to tika yango mwana ya papa Simon Kimbangu mosala wana ezali ya yote ezali ya ngaite pona lelo to pesi bino merci et merci na bandeko na biso ya paroisse ya Montreuil eloko tozali kosenga na bino to lingi kimia ko kozala po ete bijou oyo bino bosaleli biso bana papa Simon Kimbangu na mboka poto et eloko moko monene yango toza kosenga na bino bozala bomoko tata obele moko papa Simon Kimbangu kiangani ba réunion o papa Simon Kimbangu kiangani azali koloba ezali ko salama biso bana na yeto sala yango te na ndenga mabe tokota mabondeli tolingana zaïrois te congolais te angolais te mais tala paroisse ezali paroisse moko intercontinentale bino tout bozali kuna eze sengo moko monene mais bozali koyeba yango te bana Montreuil tozali na bino makambo tozala bomoko tolingana pe tokopesa merci na papa révérend pe merci na papa maman révérende Makaya pambate tozali kozela pe ye na ndenga uti nkamba tokoyamba ye na kati na plateau na biso alobela biso pe masolo ya nkamba tokopesa bandeko na biso pe ya paroisse ya Blanc-Minil oyo tango nyonso pe bazali na biso elongo mama Maya na Blanc-Minil tomoni papa Firmin Todi papa major pe bandeko mosusu ba paroisse mosusu pe toko bosana te bino nyonso ba responsable ba paroisse nyonso mboka France pe Europe mobimba to pesi bino mbote pe bandimi nyonso mbote na bino na nga papa Lambert Makwemimo mama Fifi Ndongala papa prof Malonga et puis bandeko nyonso papa Tony Diangenda papa Edi Zolandonga Amalfi Ndongala to pesi bino bambote biso nyonso pe bandeko noso ya Ratelki ko bandana esika noso bozali ko bandana Kinshasa partout bozali to pesi bino pe biso bandeko na bino to pesi bino mbote pas révérend to pesi be merci mingi to lingi estango nyonso ozongela kabiso pe to kosenga pe ko zele sengo mingi po ko tala bandeko bana bandeko na yo ya Montreuil po ko rappe ko côté pe bango to kosenga na chargé d'évangélisation bako ko proclamer pe na liste po te ko ne pe ko lendi sa kuna côté ya e biso bata bande bana no ya Ratelki to ko zala wana e ko zala sengo mingi neto soki zala mabe non mais mon koloto zala ki na journée culturelle oyo papa Jérôme organisaki hein na kutanaki na papa Ambanu Aurélien. Ouais. Aurélien kuna ya Montreuil m'avait proposé que bazaki na posa na ngai po na kino sala conférence sur le livre na komaka sur la Sainte Trinité na Libon na zela capitale d'appel na bango un jour sur organiser ngo ko la peine de très bonne chose entre autres hein bon mais makambo ezali mingi ko sala ensemble biso bana papa Simon makambo ezangi te mais on est prêt à faire ça. Tout dépend de la disponibilité. Merci toko organiser yango toko senga na bandeko na so bazali kolanda biso papa Umunu adali koyoka biso yet ali chargé révérend pasteur chargé d'évangélisation pour la paroisse à Montreuil père révérend Tantou responsable de la paroisse badali kolanda biso. Mes félicitations à tous. Merci équipe mobimba oyo ezali kolanda kati na Montreuil tozali na sengo mingi pona komona paroisse na ali bijou ndebo za na kimia pona lelo papa révérend to succès émission na biso et to pesi binono so mbote botika la malamu ndeto komi na mbala yasima merci au revoir. Je sais pas révérend. Merci.